Mbote, 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 bandeko nanga Kuli Media TV. Bonsoir. Poto komokoma pokwa. Naye na mbangu epa na bino. Tope naye na lombangu. Ndenge balobarango vraiment. Pona koyebisa bino mwa flash moko boya muke. Touti kozwa. Tozwa kiango deja na moi lelo na tongo. Mais touti kozwa pe moi quelques bato oyo bayebisi biso que bamonaki boye na boye bon bref mais biso tozo ko employer toujours conditionnel na likambango. Il se pourrait na lobi bien il se pourrait que tozana ba commando américain ba kiteli na nzela ya Gabon ba ye mai ti côté ya Brazza et à partir à Brazza ba katisaki na Kinshasa na bakano rapide ba commando américain ba kiteli nzela ya Gabon ba ye mai ba komiti na Brazza et à partir à Brazza ba katisi na ngambo ya RDC. Et tout ça il paraît que toujours na conditionnel que salamaki hier na Kinshasa. On apprend aussi que dans la journée d'hier, et Salamaki na Boutou à lobby, et puis dans la journée d'hier, émissaire Mokwa Outaki, côté à Brazza, ministre, je pense, il y a la défense, il y a ministre d'Intérieur Nabango, je pense, ou bien la défense, à Katsaki, à côté à Kisasa, pour na Romona, Mokonzi Amboka. To éviter ma ramuni les akoleka, to yokaki lisusu, to yoki. Toujours na conditionnel que Mokonzi Amboka atindi mwasi na bana na poto déjà et que na ngambo ya Joseph Kabila ndeko Joseph Kabila toyokaki que lobby il paraîtrait kalongwaki et pas na ekuna na kingakati palalaki na GLM mais siko na minuto azongi et pas na ye nyonso wana eza na conditionnel. Na tikeli bino voice tozwi boyoka yango bolanda yango na bokebi ngana bino tomonani lobby poto développer yango ngana bino lobby rendez-vous na tongo po to développer sujet yango botika malamu na mabota na bino pe tomonani lobby. Merci. Boyoka voice. Oui, kulutu makamba na ebisi somo banana na paloko mbali boso kuren katana jomo bwasala na Brazza na beach kuna na soir sikoya wande ba melaba bière na bomba mun ba commando ba navire na bango tso na ngambo Gabon yi bazo kota po ba traverser nda bengi mista moka présidence a bengi alobi oh montre lo mozo na kine zo ya tonde boza problème kuna abino lo tabi ba commando ba américain ba bindeli bazo kota ba navire po bayar ngambo Kinshasa ba kota ba biloko na bango ezokota mista ngo sikoyo ebi abenga nga to solo la to soli na fiche wana to tia noir ba nisa navire aperçu et tout 20 minutes après courir Katani et puis courant Katani ngana zana chanik na mona ba corniche ngambo yo sa Brazza mbala liboso courir Katana ndengwana Katani 45 minutes courir Katani. Donc ngamogu na bangaki jamais katana na ngambo kuna Brazza ikoto ko kele mwana mona ba mwinda na bango tout ça là ponga oyeza na simanga za juste liboso oya côté mai na mona kuna alors ministre ya Brazza ya affaires étrangères ayaki le président mbaki ba 9h 10h ba mbaki ayaki. Donc là je me demande aya que ça ni depuis le Cambo et Salami et ba navire directement ba moni bango kuna nde bazo katsa ba ko tsa biloko après courir. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Et il y a 3 jours président qui moi si na avion na bana bakendaki Belgique bakomaki déjà ataki moi si na bana ataki mère Denise na bana bakendaki Belgique ba assister kutu na enterrement ya mama Sami Badi banga na Belgique lelo. Donc bakendeki bakokendeka enterrement même si on bokende bozala te. Donc il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend pas. Et là, comme on résout les capots, l'information vraiment na 45 minutes après Zongi pour traverser na ba navire on est à moins de 10 minutes. Donc il y a quelque chose qui se passe. Surtout qui ont les lotés, l'obité en tout cas,
ti week-end tozoka nouvelle parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Merci.